mason na ndenge na ye beta na mwambela makambi no kuta na ona katanzela tango so kende ba difficulté biloko ezo mata pona nini to ko kuta na bino na ba commanda ezani. En tout cas merci na sepeli ezali toute première fois que na mona un journaliste maman oye na ebali ko vérifier vérité ezala mai mais ce qui to le but to la vérité en tout cas ezala mapasi ko ba réalité ezali awa so to bi ke o landela yango en tout cas pesa biso passe talaka ndenge mason ezokende talaka ndenge mason na un bec ntimba azokende na 5 barges tala chargement na ye capitaine yo azali wana azo bénéficier combien charge eza wana eza na valeur à combien capitaine azo mema batu wana mason wana azana combien a bénéficier combien toujours souffrir bo meka kusunga biso ba capitaine ba navigant bo sunga biso sans navigation na fleuve hein na Kinshasa bogoliate bolanda te ba mituka omoni ba mituka ya kawa mais ma 5 7 ça c'est kokana na Kinshasa te mais tala ndenge to yaka bo 5 barges plein au moins na 4 ports 4 ports 5 ports et tondi ba maman bazo somba biloko bazo kenda koteka musika biso bato fournir mais pourquoi bo ça se plaisir te vous allez reconnaître biso ba navigateur ba chauffeur so sali grève bo meki bozo solution na bango na yoki ba chauffeur poids lourd ba sali grève na bali bozo en solution bon so ki Kinshasa ba navigant ba sali grève et vous allez comment Kinshasa kufi sikonga na bien solution bo nga bazwa tozaka be na télévision lo bate toyoka eloko nini yango pe abako kozwa ponga pe na ko luka solution boli biloko ko mata yo po poser acte moko to poser question moko to lobi souci moko e déranger nga eloko li bako ko sala na bakonza mboka to na ba bazala bino problème na biso ezali ministre transport akita na terrain azala batu ayeba ke maswa oyo ya nani bafutaka bato combien bafutaka combien un capitaine quoi ngana yeboye nazozonga ndako transport ezate est-ce que ça navigation tout ça là aussi ça biso valeur pourquoi ça n'est pas bien maman na ba risque nyonso eza bien te botala bo vérifier biso bo meka kokota na ba port bo tunaka boyeba naviga ba pese mbongo zo sentir que ration na yo wana eza combien ndika zo kende wana kwa koma Kinshasa akoma Kisangani combien ekukoka te bosala biso bien bosala biso malamu to naviguer babiloko ya Kinshasa ezala bien biloko nyoso to na mokonza mboka biloko nyoso na mokonza mboka na makambo mikebo kama mboka non ba pesi ba charge pe na bato après si la charge au Tango Mobutu le président Mobutu n'est pas un magicien voilà c'est ça mais pourquoi bino bolingi que Tshisekedi est un magicien non bongo moto alamba kananda il faut la butaka tela mutu fufu il faut la ba pesa tala likambo maman oui boluka uza solution na niveau mai ndingo na mai boye eza bien tozo souffrir to naviguer butu moi hein tozo souffrir sérieusement hein tala so tali ba maso nyoso to awa ba maso mingi ezali awa plupart ba naviga maman journaliste badola la kata ba pasua ba ko kofuta mbongo ndako te bazo ko kofuta mbongo na ndako te bakumola la awa bana bazo tanga te c'est difficile. Hein? En tout cas, on nous a une solution parce que Boye a bien été. Madame Tokota na YouTube batu mususu bazana besoin d'information bata nini bayoka et puis bamona yango yango nde toyebo c'est ça yebisaka pe bango ke un individu ya yebi makambo ya mai te oke bo pese ministre ya transport et de communication ya biso ya mai oya yebi norme te parce que ça intérêt ya bi ya bana na mwasi ne po atonga bandako. En tout cas, maman na sepeli vraiment na sepeli ça biloko oyo mbele kotambola na poids lourd ba jipe na bino ana botambola kanango ekozala zéro
Baye Mboka. Merci papa, merci pour l'intervention. Merci capitaine Moussou. Toi sous capitaine Moussou. Bao bazana ba masu wao. Ndenge bango bao sepela vi na bango. Bana na bango ba keneke poto. Ba melaka bao mila mai ya milangi. Biso bao to mela mai ya chasser 50 francs to kokina bango valeur ata mon côté. Et puis azana banje na mai. Anje wana pona ko pesa mbongo ne fiscal ata $1000 na etaka un conducteur. Azo conduire masuwa wana. Po apesa atangele mbongo na eboye. Loyer ezate, contrat d'engagement moko ezate. Soka sali, soka médicaux ezate, ezaka kalokola bangulu ndeke bokende. Est-ce que c'est normal que le bakino paye ça la progression? Ministre du transport a un rôle na nini? Soka zalakata ba mabao yo ndeke bazora vite ba mafuta wana kisasa te. Ozo kama ke masu ezo kende tirando ndenge bato bakufana ndenge nini? Force exacte. So botale libiso natra mawatro. Ba bazui ke ba patron ya masuwa. Bo fina bango. Que non la kisabiso ozana 10 bateaux. La kisanga nombre à travers ozana bango. Ofuta ka bango combien? Loyer na bango eza combien? Ba zanga ndenge nini? So médicaux na bango pite na bango yango nini? Tika bango wana bafanda na ndenge na bango eske bango boko kabiso azui Android nae atali asali basambla. OK boyo zongi olie kafuta yo. Dede bayo batia bango ko ba président manutention. Ozoyoka bayo bazui bango ko ba président manutention. Ce sont les grands voleurs et des voleurs. Pourquoi? Au Fadika Kaboye, on dit Misasa Kadikala, manutention. A foutu bon à na poche. Ti guichet nyoso. Pour Osaka Zio Yaye. Hôtel de ville à Zio Yaye. Bateau yo ba na charge wana ba ko bénéficier ata ne fisc ata 10% ya pambate. Ezaka ka yo patron na ye abegi yo boss tala makabo ezali boye tala ndenge biso tozali. Merci beaucoup papa. Nana koko bakaka poto solo la makambo yo papa. Excusez-moi, nazo tia miko na tia ta place yo. Tozo beta kama solo o etali mboka na biso, surtout kaka la réalité toza na mboka. Muta pesi souci na pour ani tola ba difficulté na kati ya mboka na biso. To ke na source bisika ba bateka biloko, mais tozongi na bisika bino bozali poto bino ne bomemaka bino bo laisse la population na ba risque nyonso. Par rapport à ba réalité to kuta nango, pesa souci na yo mais kana nkolo ba likambo ezala kanini pona makambo to kuta na. C'est présenté nan. Oui, ngai komo na nga komanda saki vide. Saki ezane lokote. Ezwaka valeur soki loko koti na kati. Wana nde komo na nga. Donc na lisanga na sentir que soki saki etoni pe comme makasi parce que mais soki ba dimision na mai kokita mais so eza vide kita raté. Omoni soki oche biloko na kati ya saki. Soki saki no eza bien. Ba mama nyonso tu ba préférer kotobola mutunga. Mais soko moni saki eza kolemba. Mutu ako préférer kotobola mutunga te. Mais soki amoni ke kangame côté loko na kati bien, mutu nyonso to za posa mutunga. Wana ndeko mona nga saki vide. Bon, toki na mbela ya mwa makloba bandeko ba lobi na souci na bango lelo to surprendre bino boyeba kita to koya, mais toza na posa ya mwa mutu nyonso meka ko bimisa mwa likamuna niveau biso toza nango. Mais kana ko pesa biso mwa ba réalité bino bokutana quoi ba difficulté. Bon, eloko nano ya liboso bango moko na ba représentant oyo ba otambusa ba maswa na bango likolo ya mai. Ba bebisa mosala navigation. Mosala navigation c'est sous la valeur était. Omoni ko to yeba ke commandant ya maswa tango azotambola na maswa azana no numéro 1. 2 azo memela yo produit. 3 azo pesa yo mbongo. 4 bana no ba otanga na poto. Mais biso bana na biso ata classe yo ya boya pamba wana na nina bo bana ba to kokotangisa ta bana te même kufutela ndako pamba eloko moko ezate. De biloko zomona oyo ebebisi navigation. Omoni ebebisi navigation. Ezo sala ba dégâts mingi mais réputation ezo kaka ba linéaire. Réputation ezo kende mingi kaka ba soin ba na o wana ezali HB biso tozali MB. Mais ceux qui dégagent salemi na balinière na kati ya mai oyoka be ba naviga. Or que tous les deux navigants. Ba unité mi ba. Or bon.
omoni HB wana ezali hors bord, 1B ezali monteur à bord. Mais si ko différence nango yebana kati. Mais ce que yoki kaka dégâts salemi ne bali mingi ba ko kaka pa ba naviga. O ba naviga. Omoni lelo tozoloba. Omoni ndenge ba monter tondi na Prince ezala boulevard, ezala petit boulevard. Ndenge yango tonda kuna, ndenge pe pa biso na mai, ndenge ba mai tondi omoni ba coque partout tozo kende. Okoma awa yo tala ki ngai nano komanda maswa na telemisi bari na mutu ya maswa. Mais ba passager ba préférer komata na baligné batiki maswa. Tuna posa ni moto po moto me mabiso pour express po moto araka soki dégâts salemi bango bazokufa ebele biso pa boto okufa muke. Donc mutu azokanisa suti. Mutu akomi kopese kaka yakende azonga mbangu ngobo makopa moto so po eza na inconvénient nango mpe eza na avantage na moto kaso esinga 10 nga na piu na moto na komi sikoyo yo olingi nini moto moto alia te kabe yo naviga. Ok, ça va. Omoni eloko oyo boye eza nde na contrôle te. Ok? Musalo bosala ngo eza na contrôle. Eza na contrôle te ezotia ba dégâts ebele. Soki okei place bosala maswa, ingénieur azo juger patron okosaelanga maswa soit na tole 6 mètres soit 5 mètres. Mais awa bango différence na sala test ya mabaya bango basala. Jamais. Bakozo mamusu coffrage akotia pe même na nini na libaya ya bois rouge. Différence exacte nana ça contrôle na personne mais tant que zo ne balé monde tout zéro allez pas réputation zo kene mabeba nani ba naviga likanisi ko pesa na espace wana yo selon yo le pesa maeli ni poto luka ba maeli poto bongisa moka maeli ndezali ke il faut suivi suivi ezali te ok balandela suivi wana soki ezali eloko ekobonga omoni eloko oyo bakoloba kino lelo moto aza na mbongo ya kosalisa eloko oyo te yo kosalisa eloko abote zwata mwa tole boye sala pone fiske performance ezala makasi ezala po to batela bilimo bato et des populations c'est ça le problème. Papa Uzamaele, merci beaucoup na sepeli na bandeko ba mbingana no atoza biso so elongo tozo bundaka po na mboka. Terrain nga pe na kitaki le na yeba source ya makambo na okapasi na motema. Po eza mbongo te na okabela bino, eza kaka likanisi na yo ya ye ya ngande to kobongisa o mboka na biso. Poto ezali makambo eza me o mboka na biso. Biso photo zonga papa na nga lobaki na nga un trésor est caché dedans. Bon ça la kabakiboke bo so ngibonke mbongo bumaka na kati siko. Bien que ba réalité to so kutana ngo. Siko nazo lingana ye baba source po pesa biso so maile to kemba liboso to koya lisusu poto beta suma solo makasi bambela lisusu. Est-ce que comité na bino ezalaka o s'associer ka pe na comité obi moi ba comité komi ko changer pe ba réalité comité akomelaka moi encore porter. Un comité qui est celui qui offre tout ça, il m'a dit que je suis est-ce que moi comité ezali ya bino comité na biso ezali association na biso ezali mais maman eloko mono yebiso boyi eloko nano ya liboso oyo komanda ya maswa place ya zo sala amoni mabi abi ngana komvona okende te patron ko yebiso ke no ata yo soko boyi ba komanda bazebele omon tango ya boyi ba signalinga ote maswa nezabu tana komi otale obi a partir nzaleza ndako tikaka na kile yango a partir wana ba patron ba sakani na biso dès que to yebiso valeur na biso OK siko il faut ndeba okwa bino boye moi sangwane kende ko ba patron pe ba valeur na biso musala navigation ebeba donc ba patron ba komi ko sakana biso a partir ya biso moko faiblesse ndelo kwa kitoko yo bimisi commandant ministre
wana eloko ya kitoko bolobi onga na ndenge ministre même ya kosala basuivi na biso ya makambo oyo aza te ayebi te naviga bikaka ndenge nini afutelaka ndako ndenge nini bayebisa biso mpe bakomanda bayi na basi ebela nani boye na mwasi mosusu akiti be na mwasi mosusu akomata boye na mwasi bon excuse zela nano mama nakoyebiso eloko moko soki moto akonanaka na basi akochange kasi kaya na mbongo ebele babia seke sava excuse ndenge nayebiso eloko moko eza très capital banda lelo oyo boye bakomande ebele bayebi te me misu baoprofite a partir na eloko na oloba omoni biso banaviga toyebaka priere na biso te omoni ide ya kosalisa masuwa boye ewuti na biso te ewuti na bible ntango noe azwaki ide wana ya kosalisa masuwa abengaki population boya tosangisa mayele mpo totambusa eloko eza na bato ebele baboyaki me boye bakotibiaki na ide na ye ntango asilisi kokotire abibona kobanda okotisa biloko mibale biloko ngo yo tangela na ngai taki yo moko na mwasi yo moko moto lobi tangela nga akotisa biloko nini bana mboka boyoka boyoki bana mboka nga apesa réponse te mais napesi réponse bakomanda baquestion eza nga mituna eza baréponse eza mpe ka yanga mais ebelami koto balobi biloko be mibale sikoyo tangelanga biloko ngo ezalaki nini kaka ndeke ya mwasi na ndeke ya mobali balobi ya bango vi elekaka likolo ebale mosala biso tozala eza na bible eza na bible te bon baréponse epesa bibe koto capitaine nalobi mais nga naoluka mpe liboko fort te nalobaki naluka liboko fort te nalobi soki oya liboko fort seki aza aveni di flambeau ya solo mais naoluka kaka na ngoma nanga alibere nga akimi nga ya obaki aza poids lourd donc nga naobima mobimba aza nanga saki vide te mais liboko fort yo lobi biloko mibale oza moto ya bacharge lokola moto ya bacharge fo aza bacharge mais maso wana eke wana ememi charge nga ne de décharge papa pesta kasola moi badifficulté ezozwa na baproblème ke bakuna papa moi badifficulté tozwa nango oyo ebandaka biso na mai toyemema biso ti bisika tokende osoma masango mutu na mutu alobi totamboli sikoyo te okokoma kota suka po totuna yebisanga mwa difficulté par rapport a baninga oyoki okuta makambo azoloba eloko nini esalaka badifficulté mema nyonso tozopo soki tozwi nyonso esangisi badifficulté oyo tokutanaka nango koyebisa biso eloko nini eza mpasi mpo na yo oyo constata na nzela bamakambo okutanaka nango navigation oyo ezalaka mpena pasi oyo botokutanango na difficulté mpena makasi d'abord gouvernement na biso ezalaka na licence nini balisage eza te balisage eza te donc tokoma kotambola na mutu soki mutu na esala créer mutu mpe le faux la balisage d'abord eza te première difficulté deuxième difficulté oyo ekutanaka na biso na nzela okomona patron asombi masuwa na ye mais azomettre carburant moko insuffisant mpona kokende deuxième troisième kofuta ozomona yo capitaine ozolongola masuwa de Kinshasa tikisangani baopesole mosusu $500 mpe par mois teza par voyage donc okosala na kuna des années okosala ta 6 mois 7 mois ta $500 donc mpe mwa difficulté tomona na nzela yango wana kote na biso mpenda banaviga oyo tomonaka mpena mpasi yango wana en plus il fallait gouvernement dans un premier temps eza gouvernement de cela venait ministre ya transport ye nde moto aza na base ya badifficulté ya banaviga dans quel sens soki lelo oyo pays oyo ya Congo tolobaka Congo eza très riche nalandi namemaki banani bamindele moko boye ONG moko bamindele moko boye bazalaki batoka Angleterre bane tute esili mundele anglais moko abisinga lobi abe commanda
bafuta ko combien Gabi non, la carnet de paye n'a la qui à Seki. Alors chez nous en Angleterre, on paye un capitaine du bateau le plus d'un premier ministre. Donc dès que premier ministre salaire n'a premier salaire à commander. La réalité. Bon, ok. Bon, pourquoi? Parce que ce qu'on t'a libéré, tout le monde a dit que on va barrer on va bien en barrer. On a monté ma soie. Le contenant c'est quoi na carte ya marchandise quoi na babiloko plus de 2000 tonnes. Oui, ils ont $. Patron a gagné parfois au moins $300,000, $150,000, $200,000, mais yo mutu oyo okumbi marchandise wana. O memi ango ti eke na destination. To tchena nous on a azu mbongo ya document. Bon, contenance ya marchandise dans la carte. Si on vend ça au teki yango, on soit combien? Tout le monde a nani capitaine, mais aux autres ça y est $500 payé par voyage. En gros ça pour 6 mois. 5 mois, on peut qu'à $500. Des milliards au stomach. Un peu de difficulté, il faut toujours la Congo. Ce qui est le ministère du Transport, le gouvernement a télémi. Le ministre du Transport a télémi, a fixé salaire. Que Kobanda Lelo, tous les bateaux. Parce qu'au moment où on a un bateau, on va payer $500. Au moment où on va payer $1,000. Donc, prix fixe c'est ça. Parce que mon fixe ça rappelle salaire, l'État. L'État fixe avec non, Kobanda, Lelo, na domaine de navigation, na lingi, commanda, parfois, n'a pris exemple parfois $500 par mois. Il faut que masua nyon sur tout et landa yangwana. Alors suivi si comme né à gouvernement. D'abord, pas masua lingé longo. Atindi bajana ye. Commandant hein osawa. Pesanga carnet de paie na. Atena point salaire na biso ko na carnet de paie. Parce que oh salaire bafuta ko yangwana parce que commandant de mutazali na pleinement droit ya ko détailler makamonyo surtout parce que c'est lui qui est le seul maître à bord. C'est lui qui pour moni masua so moni drapeau. Les drapeau. C'est là veut dire un pays à part. Donc cela veut dire que nous avons ambassadeur. Un capitaine c'est un ambassadeur. Il a représenté pays naïe na pays mususu. Donc aux en maï. OK. Baloba c'est que en maï zamboka. Zamboka mususu. Vous en parlez. Alors ngai comme un ambassadeur. Na sim na tie bendel ya mboka izo pepa. C'est ça la fierté d'abord ya Congo. Donc ngane mutu na ko représenter. Mais vous me payez $500 par voyage. Na mwasi, na bana. D'autres capitaines bala la kala banda kuna bango ekoma na mashu mabongo bana na bango ozomona bazali awa mais un capitaine du bateau a des milliards de dollars. Comment on peut pas difficulté tout le monde. Alors ngai d'après ngai commandant Kasola nazolo wango bien que non les tout makamu sitone uzutana gouvernement congolais bazo joie donc makamu na bango en charge de donc surtout biso ba navigant donc on m'a délaissé mais pourtant plupart na bambo sotali bien na kisasa awa donc makana Congo mobile tolé ça ata yondengo aliwana soko omelaka genete olia mafuta tolia fois masango fufu oyabe to mona ka bango ba jeep bazo soma ba fois bana bambisa okauka bana be mango c'est nous. Une grande partie. Les lois na kokolo wa kebo ça va le kolo qui na futa ma bienté à la commune place moko boy ti peut essayer bloquer population ça ini mais na souci to zaka nango ya mboka totala kino mbongo te mais to sala mboka ça ni kine liboso to mabilo kwana eya na mboka puisque bato basa nini balia bon bato bazo mabilo kwana bofuta bango yemo kamemi loko wana exemple na ko pesa exemple bon na pesa exemple mo typique na pesa loko la mokonda miso président Fatia na mboka oyo yemo ta conduire mboka yemo ta meni mboka aola la nza ba futé bien te ao sam sala malam te ezabou ndese sale alinga voyage na kelelo te non kelelo ali bat batkena nzala a coopération ba payer aso ba payer moi loko na tia pe na maswa voilà ndio mais ce qui est le gouvernement congolais ministre ya transport Azui Makamune en charge. A tamboli ne bino botambola bona. Féliciter maman journaliste. Comment on a d'abord? Maman Bibiche. Maman Bibiche. BBC. Moi c'est kitoko. Merci beaucoup. Ce que le gouvernement tamboli ndenge botamboli boy. Congo yombo navigation ko changer. Et ça simple papa. C'est facile. Suivi. Alors na CP liboy.
loko la bino oui na chaîne na bino chaîne ta chaîne arc-en-ciel na ya biso et tout ça to chaîne eketi na poto donc oui na na mingi bazo pesa publicité na ya biso podcast alors boke na chaîne oyo bozo apende émission bofanza coup dans les préférences na kosenga bo un jour mama bibi ata numéro na téléphone ozunga o inviter nga na chaîne na eto sala penda donc fara na kokundula makamso na kundula watu yo pia ka jour yo te anga ta lelo ata jour no pesi yo pia te wala so bien to kita terrain il faut se charge na ngati bon, merci na sepeli makasi to bombi o ebelo follow ba commandant c'est comme tango c'est comme allez chaneki